Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na liboso na bino pona ko partager message oyo Nzambe apesaki ngai message oyo. Yangwana avant na banda message na ngai na kosenga na bandeko to bondela Saint-Esprit aza na biso. Nzambe tata na biso papa to pamboli to kumiso po toza malamu Nzambe na bomoi. Kolo topesi yo merci po ete opesi ngai na bandeko nyonso bakolandanga na video oyo pema na bomoi papa toza na bomoi lelo papa yango yo opesi biso message po ese message oyo eza pona bakufi te kolo na nga, message oyo eza pe pona bapayen te kolo, message oyo eza pona bana na o papa tala ngai na bandeko nyonso bana na o bakolanda message oyo papa za na biso Saint-Esprit za na biso nga o nazolo ba Saint-Esprit za na nga pe moko na moko akoyoka message oyo molimo santu zala na ye sosolisa ye ete message oyo wuti epai na yo, sosolisa ye ete oyo eza volonté na okolo papa oyo lingi biso bana na o papa tozala na ndenge ya volonté na o ete to mona bokonzi na o papa to pamboli to kumisi o papa za na moko akoyoka message o papa pe za na moko o akozwa message o a partager yango papa zala na ye ngai o na sali mosala na nga nazo partager message oyo pe o nyonso akozwa yango ko partager yango papa za mona ye papa mona ye papa zala na ye kolo na bomoi po ete olingi ete message na yo etambola po ete bana na yo bakweya te po ete bana na yo bayeba nini eza volonté na yo kolo yo lobaki na ngai ete komi ntango oyo mitema bana na yo ekozala susandisu te le yo koloba bana na yo bakoyoka mpe bakokomprendre mbala moko ete euti epai na yo papa yango na kolo zala na moko to pamboli to kumisio oza malamu mingi Nzambe na biso oza Nzambe oyo lobaka to kumisio zwa lokumu nyonso to bondeli na kombo na Yesu Masiya amen. Bandeko na ngai nga na ye na message oyo Nzambe apesaki ngai alobaki na ngai na yebisa yango bandeko na ngai ya basi alobi yebisa bandeko nyonso ya basi o bozana bango katikati na mokili yebisa basali na nga nyonso ya basi yebisa bango message oyo kobomba yango te message ezalaki Nzambe ayebisaki nga message oyo ezalaki le 11 novembre ezali le 11 novembre Nzambe ayebisaki nga message oyo donc lelo oyo nga na osala na video oyo toza le 16 décembre donc esali déjà un mois na 5 jours Nzambe la ayebisaki ngango le 11 wana ayebisaki ngai après nalobaki yango te nalobaki yango kaka na batu kaka oyo nasola na bango après lettre akokoma donc 3 jours après le 14 nde Nzambe aki koloba na ngai message oyo na agangelaki ngai bi message oyo nayebisaki yo o partager na bandeko na nyonso ya basi o partager yango te o partager message oyo te partager yango Nzambe agangelaki nga bongo nde nayaki ko comprendre que volonté Nzambe ezali ke naloba yango na panza yango nayaki kosala audio moko na partageaki audio wana Nzambe azwa lokumu mpo etambolaki vraiment audio wana jusqu'à présent pe ezo continuer kaka kotambola donc na mutu oyo ayokaki audio wana na oyo ezaka même message oyo Nzambe apesaki nde après quelques jours sous na partageaki yango na Facebook na nga na saki video na Facebook na ngai na partageaki yango lelo na bolingo Nzambe asali ke na partager yango pe na media oyo yango na ye na message na ngai message eza nini avant na banda message na pamboli bandeko nyonso oyo bakomantaki na ba message nyonso oyo na message oyo na otoko pesa dernièrement ba o surtout ba pesaki ba verset biblique Nzambe amona bino ba verset nyonso bopesi ngai en tout cas na tangi yango esungi ngai yango nazolo batoza corps de Christ nga nazwi message na ye nango na media o pe Nzambe atia likabo ya ko comprendre ayoki message wana koti pe na Bible abi message eza place boy azu yango pe atia yango wana esungi biso na bato batali ba commentaire esungi biso pe atozwi ba verset Nzambe amona bino po bozo participer na likambo oyoyo
Nzamba mona bino vraiment. Nzamba mona pe papa eki vraiment nzamba pambola o na musala oyo ozo sala nzambe apambola o vraiment makasi. Bandeko pona koloba mingi te nazokota na message na ngai o nzambe apesaki ngai ezalaki ndenge nini na ko expliquer kaka nanu message ndenge ezalaki après message nde na ko tia mo commentaire muke si nanga moko ezala mo muke lokwa témoignage ya makambo ngo pona ngai yango message ezalaki jour wango nalalaki kola nalali na santaki présence ya nzambe makasi na santi présence ya nzambe nde etindaki ngai na fongola misu na lamuka kolamuka na lamukaki na ekomona ba ange mibale dole na fongoli misu bo na ekomona ba ange mibale batelemaki liboso na ngai le ba ange mibale batelemaki liboso na nga après na yoki nzamba yebisi nga nzamba alobi na nga Deline na bokonzi ya likolo mibali bakozala ebele basi bakozala mingi te na bokonzi ya likolo nga na bi o basi bakozala ebele te na ndenge nini nde nzamba alobi wi ngam nazoyebisa o basi bakokota ebele te na bokonzi ya likolo mibali nde bakokota ebele nga na tuni mpona nini basi bakota ebele te mbamoka yebisi ngo lingo yeba ongo yeba mpona nini nayebisi oke basi bakokota ebele te nga nalobaki wi seigneur nalingi nayeba pourquoi basi bakota ebele te na bokonzi ya likolo alobi justement yango mpe ngai naye koyebisa o makambo nyonso o nga na koyebisa o na ntango oyo kobomba yango te yebisa yango basi nyonso o baza na mokili bayoka makambo o nga na koyebisa o lelo mbala moko ye koyebisa ba ange wana boyebisa ye pourquoi nga nayebisi ye basi bakozala ebele te na bokonzi ya likolo mibali nde bakozala ebele nde bandeko baangelu wana babandaki koexplike ngai baangelu bayebisi nga boye balobi mwasi nyonso oyo alataka periki na motu na ye akota bokonzi ya likolo te balobi mwasi nyonso oyo atiaka plante na motu na ye akota bokonzi ya likolo te balobi mwasi nyonso oyo akangaka suki azwi mesha bakisi su na suki wana akota bokonzi ya likolo te nakamoki nga na bi abon balobi na nga wi bayebisi nga lisusu babi mwasi nyonso oyo atiaka vernis na maboko na ye vernis ya couleur ya rouge ya vert ya jaune atie na maboko na ye akota bokonzi ya likolo te bayebisi nga lisusu babi mwasi nyonso oyo atiaka rouge à lèvres na monoko na ye o rouge à lèvres ya chocolat o ya rouge o ya couleur o kaka ezochange couleur ya mbebo na ye akota bokonzi ya likolo te kana binde boye bayebisi nga lisusu babi mwasi nyonso oyo atiaka basili na misu na ye basili nzambe asala oyo yango oyo ozwi obakisi su basili mosu likolo nango babi mwasi wana akota bokonzi ya likolo te bandeko na bandeko koyoka somo le baoyebisanga makambo wana apres bayi koyebisanga boye babi mwasi nyonso oyo azwaka fort de teint atie na elongi na ye échanger ye couleur na ye échanger couleur ya peau na ye akokota bokonzi ya likolo te babi nzambe asala peau na yo na couleur nango yo ozwi rouge ozwi fort de teint otie na elongi na yo otie fort de teint na elongi na yo mwasi wana ako échanger couleur ya peau na yo échanger couleur ya peau na yo fort de teint oyo tie échanger couleur ya peau na yo babi mwasi wana akota bokonzi ya likolo te nga na bia bon bayebisi nga ndenge wana ndimba moko nzambe ekoloba alobi nazoyoka mawa situ mpona basali na ngai basali na ngai ebele ya basi bazosalela ngai me baomona bokonzi na ngai te mpo bazosalela nga me balataka basuki na mitu na bango bazolata baperiki na mitu na bango bakota bokonzi na nga te basali na nga wana nazoyoka mawa yango Adeline yebisa basali na ngai yebisa bana na ngai bao nyonso bazotambwa na kobanga ngai bazotambwa na vie ya sanctification mais le-t-il que
bazotia ba rouge à lèvres na minoko na bango baomona bokonzi na ngai te bandeko. Bolimbisi bandeko. Bolimbisanga video on a bandé en défaut mais nazole la kanzamba limbisa. Nzamba ebisinga bongo bandeko. Ebisinga mwasi nyonso oata fort de teint. Ozo changer couleur pona ye. Ote fort de teint yo mo ozo la côté oza couleur musu côté le ote fort de teint et changer couleur o ezaki boy. Nzamba abiba omona bokonzi na nga tabi nazana ma pona basali na nga nzamba lobaki na mongonga mawa lera lobi bongo. Abi nazana mawa na oyoka mawa pona basali na ngai nazoka mawa makasi pona basali na nga o bazo salela ngai. Bazo salela nga na bosolo mais letilike bazo tia ba rouge à lèvres na minoko na bango. Letilike bazo tia ba plante na mitu na bango, bazo lata ba periki na mitu na bango. Ba mona bokonzi na ngai te ya mwana delini loba yebisa basali na nga batika kotia ba plante na mitu na bango, batika kolata ba periki, babongisaka basuki o ngai na pesa bango, babongisaka basuki o bapesa bango. Nde Nzamba lobaki na nga bongo yebisa basali na nga ba mona bokonzi na ngai te so bazo continuer kosala makambo wana. Nzamba lobaki bongo abi basali na ba otambo na kobanga nga mais bazo kotia ba biloko oyo ekozangisa bongo bokonzi na ngai. Après na Nzamba eko yebisa ba ange wana bibo expliquer ye makambo nini oyo elekaka soki mutu asalaka biloko wana atiaka biloko wana soka kufi makambo nini oyo elekaka so mutu akufi. Nde ba angelu wana babandi koyebisa ngai bandeko. Banjelu bayebisinga boye balobi soki mutu akufi le ame na ebimaka biso toyaka kozwa mutu wana. Soki mutu wana akufi kati na bonzambe biso toyaka kozwa ye. Le tokoya kozwa mutu oyo akufi mutu le akufaka ame na ele rebimaki bima na robe ya pembe wana explication ba angelu bapesaki nga. Ebimaka na robe aobima na robe ya pembe alati robe ya pembe. Sikole biso toyaka so tokuti mutu wana na robe ya pembe epi robe na ye soki eza salite biso tozwaka ye te. Ba angelu ya Satan bayaka wana bazwaka mutu wana bake na ye. Sikoyo soki mutu oyo asalaka makambo oyo ataka ba periki alata ba mesh mamboto ebisi yo so mutu asalaka bongo soka akufi soka tambulaka na kobanga Nzambe atambula na kobanga Nzambe lera kobima awa abimaka na robe ya pembe. Robe ni ezala sans tache. Le biso sko to mona robe ni eza pembe eza sans tache to linga tozwa ye. Le to linga tozwa ye ba angelu ya Satan bayaka mbangu. Bakoya mbangu baloba te aza mutu na biso bino bokoki kozwa ye te. Aza mutu na biso nde mutu to kozwa ye. Abi place ane ezo sala dissection makasi. Ba angelo Satan ba bibiso tozo disite tozo bate robe na eza sans tache. Robe na eza na tache te bino boko ozwa ete. Ezo lakisa ki atambulaka na vie ya sanctification. Atambulaka na kobanga Nzambe. Ya mwana robe ne bimi pembe biso tozo zwae. Abi ba angelo ya Satan batika kate bako sala dissection makasi. Na dissection wana bango bazolonga pona nini le bango bakoloba kaka botala ye bien aza na identité na biso. Botala ye bien aza na identité na biso. Banji ya Nzambe bayebisinga le tokotala bongo tokomona mutu wana kobima na mutu na ye alata periki. Abi batu ebele le bazokufa bazobima awa tala periki alata. Siko biso na bokonzi likolo mutu moko tako ozala kuna oyo alata periki. Balobi na nga boy balobi so mutu akufi le ba angelo ya Satan bakoloba ke botala ye bien aza na identité na biso. Ba meshi soko tiaka ba meshi ekobima ona mutu. Soko tiaka plante ekobima ona mutu. Soko tiaka basile ekobima. Soko tiaka vernis ekobima yo kuna. Couleur abi ba angelo na babi na bokonza likolo bato ya vernis ba manzaka ya rouge to manzaka ya couleur eza te.
siko mutu moko te o biso tokoki kozwa mutu te o manzaka ne eza couleur rouge to vert to jaune tokozwa ye te. Yango wana siko bato ebele basi ebele omona kufi azalaki na vie ya sanctification ayene elamba pembe me tozokoka kozwa ye te mpo satan nde mutu azozwa ye mpo biso tokokota na mutu abongo na bokonzi ya likolo te. Nde eloko bayebisaki nga balobi ba faute de teint o bozotia soki mutu akufi lesa ata koloba botala identité ne azobima kuna na elongi na ye couleur a faute de teint bimi makasi ebimisi ye donc bozoyeba susu te oyo ye to ye te donc couleur na ye elongi omona echange faute de teint bimi kuna po ozo change ngo deja na mokili boye kuna pe ezokobima bon po oza identité ya Satan. Nde nzamba ekoloba na ngai alobi mutu nyonso o azo change natiro nga la salelaki ye bilo mibale eza na kati wana alobi na ngai yebisa bato ba change natire te epi babakisa te na oyo nga napesaki yo ozwi yango obakisi. Donc obakisa te ko changer pe te. Donc ezaki biloko mibale nzamba alobaki ko changer te ko bakisa te. Donc ndenge ko changer te ko bakisa te. Donc obakisa engeloba ozanta mususu na basili na normal ozwi obakisi basili mususu. Nzamba lingi muto abakisaka te. Alingi te muto abakisaka. Suki na wasali na suki na naturel. Eza bongo yozwi periki olati na mutu. Donc o changer. O changer nature o nzamba salelaki yo. Nzamba biyebisa basali nanga babongisa kako nga na pesa bango. Nzamba doko bongisa suki na yo moko bongisa ya yo moko naturel. Kozwa teke ozwa olata periki abinanga. Soki olati periki échanger yo déjà. O changer déjà nature na yo. Soki ozwi plante ote, ozwi mèche ote doko bakisi o changer et puis o bakisi. Alobi ba omona bokonzi na ngai te basali na nga wana baosala nga na bosolo me eloko ezokanga bango so bakufi yango wana yango na yebiso ke basi bakozala ebele te na bokonzi ya likolo po basi bolingi biloko wana o eza identité ya Satan bino bozozwa identité ne bozolata bozo changer nature nga na salelaki bino bozo changer yango pona nini yebisa bato pourquoi bozo changer ba nature na bino bozo koma na identité ya Satan bozo koma na nini ya Satan aibisinga ndengo na bandeko na okaki somo albina nga yebisa bandeko na nyonso bazana ya basi batika kotia ba planti batika kolata ba periki batika kotia ba boto makasi wana ba boto makasi ezo changer bango batika ozana suki na oya noir ozwi suki na yo otie couleur banjelu balobaki babi mutu nyonso achanga couleur ya suki na ye do ozana suki ya noir ozwi otiango jaune to rouge omona bokonzi ya nzambe te po le yo kokende kuna okobima siko suki na yo ebimi ya jaune entre temps na bokonzi ya likolo soki obotama na suki ya rouge ya noir nde tobotama na suki ya noir soki ekomi jaune okota bokonzi ya likolo te. A moins ozala obotama suki ya noir ya jaune so obotama suki ya jaune eza ndenge obotamela o changer le côté problème te ko changer nde mutu eza mabe ko bakisa pe mutu eza mabe yango message o nga na yelaki bino yango oyo yango na oyo kozwa message oyo nayebi ke bo poser ba question nayebi ke bo poser ba question ebele yo ozwi no message o partager yango ela loza mwana mobali ozwi message oyo yo kisa yango mwasi na yo partager yango na bandeko no ya basi partager yango so bozanga na ba groupe partager ndamba azo mona ba o bazo partager ba message ezo utapa na ye nazo yebisa bino ya solo na okosa bino te nayebi ke bandeko na ngai ya basi bokozala na ba question ebele bokozala na ba question ebele nga na pesi kaka message o nzambe alobaki na place wana na bakisi eloko te na longoli eloko te na pesi oyo nzambe apesaki o nzambe ndenga alobaki na ngai yango na pesi bino siko mwa mukie na yebisa bino po na témoignage na nga na makambo oyo
bandeko nga o nazoyebisa bino message o ndeko mwasi ozolanda nga olata baperiki na mutu nga mpe nazalaki ka lokola yo plus kutu yo ta mosusu plus ke yo o balandi nga o bayebi nga babenga babi mama Deline yoka moko moto oloba makambo oyo eza ngai eza ya ngai bandeko boloba te ke o mama Deline bato baopose bakestion nini bato mosusu baloba te mama Deline aza ne moto baplante te alingana ne baplante te banini yango te ye alingana ye azala na ye naturel boloba bongo me eza bongo te nga nazalaki kolo nango nazalaki kola baplante nga bandeko soki na kosi bato bayebi nga baza batemoin soki na tio basili na misu oke na salon monte bakotia basili ndenga na kotia yo ata soko lobi ke nga na koka basili wana te nga na bano yaka nga nde na otia yango kitoko na kotia mutu basili penda ko osepeli nga moso na bina tia basili na nga na kosa ata 2 mois nazala na basili wana so otali lobi ke basili o batia yango lelo na yebi kosala yango o ba periki ya bakabelo na koke na salon te basala nga periki nga mona osala periki na nga kitoko na bandi kutu kosala ba periki ya bakabelo wana kutu ba periki anano ebandi penda te manzaka oya ba chinois so boke nga na fandi na Manchester bato Manchester bakolanda ngai so oyebi mutu azala na Manchester po nasali 14 ans na Angleterre na mboka Manchester na fanda kuna donc napesi identité o baolinga bayeba nga mama Deline aza nani so oza na mutu azala na mboka Manchester obengi olobi na ye tala video mo nalandi se moko kombo na ya Deline boyebisa nga aza nani to azalaki nani po kuna nasali 14 ans na mboka Angleterre na mboka Manchester do na fandi penda kuna do mboka ana do na olobezika na kolili donc eza mboka Manchester na kati ya Angleterre na Paris ana ekala mingi te awa na Paris sikoyo na yaona oloba na mboka Manchester wana le manzaka ba chinois bimi sikoa ba pati wana nazalaki parmi bato ya liboso o bayebaki ke manzaka moko ebimi ya kitoko ya ba chinois ya ba pati ya kitoko toke kotia manzaka wana mbala moko ngai na bandi kotia bato manzaka donc nazalaki donc na Angleterre donc Manchester na biso ozwi pata Londres bato le bazoyoka nga na Londres ke nga na tiaka bato manzaka ba chinois bato banda okamwa po toyebaki ke ba chinois kama batia bato manzaka na menga na banda kotia bato manzaka wana nga na kokende jamais feti sans ke na tia manzaka sans ke na tia basi na omona na te na omona lokwa na omona na te na feti wana osomona po na ka na kende bele te soki na kangi yo suki ya mesh ou bien na plante yo mutu fa tuna yo nga moko so na mikangi suki na mutu na nga na mikangi nazoyebisa bino makambo o po boyeba makambo o na oloba na bino eza nga moko te po so ezaki nga moko na olinga na ngango te po na lingaka meshi makasi soko koti ata na Facebook na nga bokomona ba photo na nga na Facebook naza muta ba mesh naza muta ba periki ba kabelo wana ba brésilien na yebi ba différence nango bandeko yango bomoni nga le nazo ba plan nazo lo ba makambo o na le na koma place nzamba lobi surtout ba sali na nga na lelaki elo nini lelisi ezolelisa nga na makambo oyo nazomona ke bolingwa nzambe po na ngeza munene buso na kufaki nazala na besprit de mort combien de fois bato baluka koboma ngai so na kufaki periode wana nayebaki na onteke makambo eza mabe bandeko soki na kufaki periode wana na nga nakende wapi nga ona bandaki kotambola na via kobanga nzambe nga ona zaki kotambola na via kobanga nzambe na bande kokima masumu nzamba zo revele nga makambo menzoka nayebaki te makambo nazo sala enge kotanga bokonza likolo te nzambe na bolingo na ye ti leo naza na bomoi naye koyeba makambo oyo eza na bandeko na biso ebele basalelaki nzambe bakufaki avant bakoti bokonza likolo te likola makambo oyo yango ngai ndeko na nga oyo nazo explique makambo oyo nazolobela makambo oyo ozoyoka ngai
kozela te poso okufi lelo atosalelaka nzambe omona bokonzi ya likolo te. Nzambe alobi yango, nzambe alobi yango omona bokonzi ya likolo te. Nga so nakufaki nga banda natikaki biloko yango esali inane banda nga natikaki kotia baperiki na mutu na nga, esali inane. Me banda na bandi koyoka ke basuki eza baperiki eza mabe, banda na banda koyoka eza mabe ezaki kala. Première fois nayokaka yango bon banda kala toyebi ke bato église moko boye, je crois bato église moko boye batiaka yango te, batiaka babiloko wana te. Bon nga kuti natia yango pe kate, me mba liboso nayoka yango ezaki mama moko boye Adasa, je crois na ba 2009 to 2010 na banda kolanda mama wana anda koleka période wana ko ba YouTube ezaki te. Mama na banda koleka na télévision o akazarema, mama na banda koloba ke ba meshe eza mabe, ba perike eza mabe. Mama Dasa abanda koloba na biso biloko wana, ngale na banda kolanda mama na nga na bite. Mama oyo eza pona ye moko, nzambe aza na mission pona ye, apesi ye mission ya mwana alingi te atiaka biloko oyo na banda koloba eza pona ye. Me ye pourquoi azoloba ngo pona biso nyonso. Le nzambe ekoloba na ngango ezaki inane passé, tozaki na retraite, tokote retraite na bandeko tosambela na bango tokoti retraite. Na kati ya retraite wana nzambe banda ekolobela nga makambo ebele, nzambe olobela nga makambo ebele. Mais cette fois là l'air ayaki ayekolobela nga likambo ba periki, ayekolobela nga likambo ya ba meshi biloko wana alobelaka ngai yango inane passé. Le nzambe alobelaki nga na tika biloko wana, alobaki na ngai teke na tika na koyebisa bino soki te yali na koyebisa bino koma toso nzambe alo conversation na nga na nzambe ezalaki na likambo yango wana inane passé nga nde natikaki biloko wana. Me oyo awuti koyebisa ngango un mois passé, donc aye koyebisa ngango pona ngai te, aye koyebisa nga pona ngande na yebisa batu. Le nzambe ayebisaki ngango inane passé nga nalobaki siko ekomi temps na ngai, siko ekomi temps na ngai. Nzambe pese kaza na mission pona ngai yango ayebisi nga natika ba meshi, natika ba periki. Nzoka ezalaki bongo te, nzoka ezalaki bongo te. Nde nzambe ekoloba nga na nga tuko nde ko expliquer nga explication nango eza pona mutu nyonso. Yango na batu boloba ke eza pona yo, nzambe aza na mission na yo yango apekisi yo te. Nzambe apekisa ngango ça fait une année passée. Nde nzambe akoloba na nga apekisa nga nkutu te, me faso alobelaki na comprendre ke funa tika biloko wana na mitika ki na ngango inane passé. Nde un mois passé awa nde nzambe ayekoloba na nga nde na yebisa nde batu, na yebisa nde batu po a expliquer nga ne ayesaki ba angeli ba expliquer nga makambo oyo eleka so mutakufi. Nde yango na bandeko yango na yaki ko partager yango na bino. Ngai le nzambe alobaki na ngai yango na retraite ayebisaki nga boye. Na retraite nde na santé présence nzambe abandi kosola nanga. Ayebisi nga bia Deline wana inane passé. Ayebisi nga Deline ozo yoka ke ngai nazopekisa bino bana nga botiaka ba meshi te, bolataka ba periki te. Ozo yoka yango batu bazoloba yango, nga na ndimaki po nazo yoka pe yango na yoka yango batu ebele ba témoigna baloba nzamba memi bango bakemona ba sere na biso misuso bakufaki eloko ememi bango kuna ba meshi ba nini na yoka ki na ngai yango. Nzamba abina ngai ozo yoka ke ngai nazo pekisa, nzambe atuna ngango inane passé ozo yoka ke ngai nazo pekisa batu kotia ba meshi ba sili ba biloko bozo tia kolata ba periki ozo yoka nga na yeseki nzambe nazo yoka yo zo pekisa. Leku nzamba zo sola nga bandeko na kibomoto boye na sepela ki na conversation te na bandeli wana nga na zo sepela na ngote na za aposa leka na likamususu me nzamba telema kika nango alobi na nga oyoki nga na bina yoki ke yo opekisi na yoki ko zo pekisa ngo. Nzamba tuni nga yo lobi nini pona yango nga na lobi na loba nini na lobi na nge loko te na lobi na nge loko te abite na lingi na yeba yo lobi nini pona makambo ngo nga nazo pekisa bino botia ba meshi te ba nini olobi nini nga bina lobi na nge loko te. Nde nzamba ya ko changer question lobi na nga yo kotia to yo kotia te, yo kotia na okaka to otia te. Nga na yebisi nzambe nga na kotia na ngai bando na yebisa bino vérité na kosi na okosa te.
nayebisi nzambe tellement nalingaki yango tellement na bandeko komona mpo na ngai eza impossible bandeko te nzambe aza na raison yango alobi ke bato ebele basi bazala moke mpo eza pasi mpo moto atika yango bandeko eza pasi mpo moto atika yango mpo na ngai ezalaki pasi bandeko na répondre nzambe nayebisi nzambe te nga na otia na nga nzambe atuni nga yo otiki otia yango su te ndenge oyoki bongo otiki to okotia yango kaka nga nayebisi nzambe nga na otia na ngai na otika na ngai yango te na otia na nga atuni nga mpo na nini nga nayebisi basali na nga bayebisa bino botika yo yoki yango me yo ndimi te yo olobi kaka kotia na yo epi nga olobi kotia na yo kaka mpo na nini yo kotia nayebisi nzambe boye nayebisi nga na bikolo nga na kotia na nga mpo nalingaka yango epi avant natia na banda kozwa yango na bondeli mpo na yango Seigneur nzambe ya malamu alingi biso te bolingo nayebisi nga na kozwa bameshi so naye natia meshi na nga na bondeli mpo na yango na longoli nyonso ya mabe ale nazwi meshi na tie nzambe ayebisi nga boye abia bon ok problème te ayebisi nga soki nayebisi yo baraison oyo ngai nzambe nazopekisa bino bana na ngai botia biloko oyo so nayebisi yo baraison yango okotika yango sanke ngai nzambe nayebisa oke Adeline tika kotia mesh nga na bi eza na baraison moko abi oui eza na baraison oyo ngai nzambe nazolinga te bino bana na ngai bandeko oyoka message so oza no mwana nzambe te tia na yo esa eloko te so oyebi ke nga naza na nga vraiment mwana nzambe te tia na oza problème te nzambe abaki na nga bana na ye ata message oyo alobi yebisa bana na ngai ya basi soko oyebi koza mwana nzambe yoka mambo na oloba nao nzambe ayebisi yo nzambe alobi na nga alobi soki nayebisi yo raison oyo ngai nzambe nazolinga te bino bana na ngai botia bameshi bolataka baperiki na mitu na bino so napesi yo raison na okokata kotia yango sanke nayebisa opa na santi présence ya nzambe eza lisu wana te bandeko le kaka na santi présence ya nzambe eza su te mbala moko na bandi kolela le nzambe aloba na makambo na wana tozosambela na bandeko tozosambela biso bato baomona nga na osambela nzoka ndenga nazala nga na conversation na kolo wana tozosambela bandeko na banda kolela na lela bato bakomi kolela tokati puye bato bakomi tuna mama Adeline nini ozolela ninga na bi nazolela bandeko pona ke na omula ite na ebisa bino pourquoi na lelaki eloko ya liboso elelisaki nga nanu dole présence ya nzambe ezali su te bomoto esali nazongi mutu nalobi pourquoi nzambe azoloba na nga makambo nazotia nayebi te soki naobenga yango tetie soki tembe soki nini nayebi te nga nabi pourquoi nzambe akoloba na nga likambo epi nazorépondre ye ke nga na kotia na nga na kobondela mpo nango na bandi koyebisa bandeko tozalaki nazolilela naleli mpo nde na répondre nzambe faika na ndima na nga kaka nga na kotia lisusu te me nga tala nde na répondre nzambe naoki somo kana bio nzambe kanda nzambe kozala likolo na ngai ye bandeko eloko elelisaki ngai ezaki ya liboso ya mwana ya mibale nalelaki nini nalelaki mpo mbala moko nayoki baperiki na nga nkele nayoki yango mabe moko naleli modele nalingaka yango naleli pendake na kotia lisusu yango te na mutu na nga do nalelaki mpo nayebi ke na kotia lisu baperiki na nga te natali baperiki na nga nasomba che natali modele nabongaka na nga so nazwi periki na nga natie na mutu na ke feti nazwi periki na nga natie na mutu na bimi ya sorti na sorti nalelaki mpo nayebi ke na kotia lisusu yango te nalelaki mpo nayebi ke na bandi vi ya sika na kotia lisu yango te nzambe apesa nga le wana baraison te raison ezalaki te nazalaki na raison te abika soki napesi yo baraison abaki baraison nazopekisela bino
en tout cas okotika sans que na pekisa ona loba na oketika bandeko yango na lela ki jour yango frère moko tozaki ne na retraite on a bi mama Deline yuzo parvenir ko répondre nzambe ke na ko bonde la vana tiango muto azo pekisa yo eza ye wana nzambe oyo o adressaka prière na yo pa na ye siko o s'adresser prière na pa nani muto oyo o s'adresser prière na yo alobi na ko tia yango te ko sala yango te siko yo zo ba ke na ko prier o ko prier pa nani mama Deline na leli lisusu kobima tobima ki retraite wana une année passée bandeko na tia lisusu periki te na mutunanga bande ona ko sebino te tozana basuki na biso nzamba sala biso nango to néglige yango pona ba periki to néglige yango après na kome ko zwa soin ya suki na ngai ya bandeko na kome ko zwa soin ya suki na ngai na kome ko zwa soin ya suki na nga eza na ba vitamine naturelle soko tie na ba suki no tala suki ezobota bandeko na zwa soin ya suki na nga na koma le oso na bimika na suki na nga wana na bongisi suki na nga ka modèle na ko bongisa so na ina ke feti na nga na ko kende na salon ba sali ngo ba ko sala na obima na nga pe bien ka na suki na nga naturel bandeko na koma na nga bien en tout cas na mona kuto e affecta na ngonga te nga na bande ko kanisa ke na ko beba na bande ko kanisa ke soki ndenge nini so na tiki biloko na ko vivre ndenge nini ozo mona mais en tout cas ça va et on a zo ibse bino bandeko o eza lokola pe na pesi bino pe disu témoignage na ngai le wana nzamba loba na nga ba vernis te aloba na nga kaka ba periki na ba mèche aloba ki presque ba periki na ba mèche na ba cils eloko alobaka na nga yangwana wana loba na nga ba vernis te sko nga mo kaka na sali référence na ba o ba lobaka yango ya avant na ko mona ke bato ba lobaki pe na ba vernis eza mabe na ko mona ke ba lobaki pe bongo yangwana na zwaka sko na tikaka na nga ba vernis na tikaka na nga ba vernis na komaki moko ko tia base na kuma ki mo ndoti lelo kuna mona tati na pa base yango ya te mena bandeli wana tala kaka ba mamo ye bandeli ozana poso zo mo lokwa manzaka bondire ke mona na te na yebite soki pourquoi na zwa kisko base mona zui base na bondeli pona base mo ngana bi base on dirait ça na ma bete ba veni de koza mabe wana ngam na oloba na zui base mona na tie base izaki na problème mon côté bandeko na eko rumela na saki na si ba 7 mois 8 mois 9 mois na saka biloko wana te mukolo mususu na ina ke feti on a kende pe salon te basa nga suinga mona zo bongisa ka suki bongo bandeko na ngai Nathalie manzaka leto nto bimaka nga bien natia verni mbao na manzaka ide kote ezaki te nazwa verni natia na mukuse pona ke na umla ite donc na lali premier jour na verni na nga tiaki na mabo na makolo deuxième jour nzamba ekolongolisa nga verni nzamba ekogangela nga alongolisi nga verni na yebisi bino so na bina loba ndenge elekelaki boyoka somo na longola verni na 1h du matin nzamba longolisa nga verni na kanda moko koyiko ndima te na telema na bandi kolongola verni apa wana lisusu mikolo uto leka nazaki fode te nange silaka fode te nange silo na pakolaka ya mai na bande kotia ya mai epi na zui ya poudre na landisi likolo sikoyo nazaki siko na commande na internet fode te na salelaka le na commandaki on internet wana opesa bino ba témoignage na ngai toke nango mulai te po eza mwa muke ebele me nazolobaka mwa muke po elendisa bandeko le na commandaki on internet bapesi ngai batindeli ngai yango eye siko loko ezaki fode te moko na sala te ezaki mba liboso nazaki su na fode te na ndo zwaka ya poudre ka ya pousse na teka bongo normal siko le fode te nange ye bandeko nazo bonga mapona kende soki église so wapi na yebite mena ngai na bima na yebisi bino bandeko na oka somo na zui fode te wana na fongoli ya mai na fongoli fode te na bandi koluka brosse na nga na salelaka fode te mai na bandi koluka ezomona na te luka ngabi fode te na nga vraiment fayi na mekango lelo nata soki ke bongisa nga brosse ke wapi na bandi koluka brosse ngo
bandeko kaka nde na oluka na oki nzamba alobi na litoi nanga alobi nanga Deline bongo so otie no fo de tonga mai te sala ni nango so otie fo de te to obima kitoko te na yebso na susumuka kana bi nzambe na fo de te nanga na maboko bandeko na yebisa bino histoire vrai na okosa bino te nzambe ko gangela nga lobi modèle nazoluka nino nazoluka nanga na salle de bain ngabi zabi nazoluka luka ngabi boss nange ke wapi ko nazoluka boss nanga na tia fo de te nanga na esengo nyonso na meka fo de tango nzambe ko loba nanga bi bongo so otie no fo de tango te ya mayo obonga te na susu mukanga na bi na déposa fo de te na malembe kana bi o seigneur makamni nga nazomona ozomona mamni nga nazomona wana ezalaki avant akoyebisanga makambo oke mutu nyonso atiaka fort de teint yango bandeko basi lere ozotia beauté se contrôler eza na mpe emona ntina mpe te otie na mpe beauté to obima na okaka bien bamsu babengi nga babi mama Deline biso toza nga ndeti nga naza na babouton naza na banini moye natika bongo eza te boyeboye problème ete so oza na babouton yo luka kisi oyo ekoteto babouton na yo ozwi kisi ozopakola kisi wana nde ekosisa onde babouton na yo kotraite mpo na yo eza problème te eza na cadre ya traitement mais soki otie mpo ekouvrir bomba eza na sensi te bandeko le bafo de ntango ezalaki te bato na babouton banda otambola te to banda otambola oza na babouton ozotambola banda osala moto eloko moko te ekogene motu na eloko moko te mais lelo ekoma gena moto azala na de bouton boye fo atie eloko moko mpenza echange bandeko botala kaka ata na bafacebook bato nde bazobima lokola bamami wata oyebi le nzambe ekoloba na nga makambo yango un mois passé mbamu nasali constant nango nakomi kotala nayebisi bino bolimbisa ngai nakomi so nakutani ata na nzela na moto atie babota makasi na omoyoka moto wana kele nakomobanga na omo lokola bamami wata bazokota kati na nzoto ya mutu wana so omoni mutu ata na Facebook tala ndenge ota mutu mutu na yoko ozo reconnaître yeka ata mutu soka seki ndo yebika eza ye ozomona mutu akomi lokola métis mpona babote oyo atie mpona ka bote mutu atie mutu akomi lokola métis bandeko na suki wana soki na kozwa ba question soki bato bakopose ba question je crois na kosala susu deuxième vidéo na ko expliquer lisusu par rapport ya ba question o bato bakotuna po naza déjà na ba question bato si batuni na ngena tia yango mais na moni ke vidéo ezui ebele mingi donc na omuna na soki 40 minutes so ni eza déjà ebele pour vidéo fo ezaka moins de 40 minutes selon ngai donc nzambe azala na moko bandeko o nga na yebisi bino et de toutes les façons nzamba yebise nga bi ba oyanga so lobi ba oyoka yo oyo ozolemba na pona kotika yango nazo ko informer bato bazotika bato bazobenga nga bazotika so mutabenga tiki nazo pambola nzambe nga na bi omoni yeyo o nzamba alobaki na nga ba oyanga so lobi ba koyoka ba osalela yeyo zomon donc yo ozo tikala kaka lero lobi ke nga mko tana ekokite sambelaka liweza la musika no po ba monsi biti ezoya ezopona nango te komona teke so eyeli voisin na oyo eyela ote siko so okufi na condition na omona bokonza likolo tata oteyaka atosalaka nyonso nzamba bibane baoza su mitema nzamba sata koandisi su mitema bana na ete le bakoyoka makambo ya lobi mbala moko bakotika do na yebi ke oyo aza nzambe le akoyoka message otoyokaki na biso nyonso koloba teke mama Deline wana ezalaki tana yo oyo eza tana nzamba batela yo za toujours na bomoi bunga so nakufaki période yango nazolela na témoignage oyo na message oyo so nazoloba ngo nazokosipoton te nazokanisaki so nakufaki avant do na ngai nakota bokonza likolo te bokonza likolo nga nakoyoka tango te nakoyoka te bokonza likolo tenga siko tala eloko ngeka tenga bokonza likolo ngam na ndo tambo na vie ya sanctification nazokima makambo bato basalaka ya elengi ya kitoko ya sentiment nga na se priva na sala yango te natika pona banga nzambe nanga siko tala eloko ngeka tanga bokonza likolo te bandeko raisonner yango yo ozolanda nga nti oza leo na bomo nzamba alingi yo yango wana atikaki yo na bomo po oyeba makambo oyo po liwe ezoye
liwe ezoya nana message moko nzambe alakisa nga révélation mo nzambe alakisaki nga prochainement na opesa révélation wana o naloba toujours na kopesa eza vraiment base makasi révélation wana na opesa révélation na prochainement so na pesi révélation na ala après na okota na ba série ya na ebité soki ebimisa biso 2 vidéos to 3 ya esprit de mort na prison spirituelle na ko expliquer bino prison spirituelle na esprit de mort prison spirituelle na esprit de mort na ko expliquer yango vidéo on en sala prochainement na olobe ya révélation ana o nzamba révéla ki ngai aprende na ko banda ko lobela esprit de mort na séjour de mort te prison spirituelle séjour de mort na olobela ngo une fois nzamba memanga na séjour de mort na olobela ngo plus tard mais tolo na ozoloba no makambo oyo ezaki po pesa biso mayele na ba vie na biso nde to vivre aboye to yeba mayele wana donc loko l'esprit de mort ezo kote ebele ezo ya ebele esprit de mort eza na mokili oyo ya ona kolobela mingi esprit de mort mutu soka aza na esprit de mort na mutu oyo ozobondela pona mutu aza na esprit de mort et puis na ko expliquer nos prison spirituelle donc nde to vivra bo to vivra pe na prison donc na ko expliquer bino ba mideli ya prison o nga na visita et puis na prison o nga na zalaki prison spirituelle na ko lobela yango mais bandeko boza apprécier te pardon pour batu bo komaki bobengaki po na message oyo en tout cas boza apprécier te nazo nga kopesa message naza na kimia naza la calme naza na mabondeli le nazo pesa message pour le bino bozo yoka yango Saint Esprit azala kati na bino donc na ko sala message lelo lobi okuna na ko sala mais donc non ça message là nazo za pena mo naza na liberté mo po mo nazo za na fandi na ça message mais kilo moko yelinga mo na tiki ozomwa message on na ça qui dernièrement ka message on a ça na mona bandi kolela na mona kolela ezaki tellement makasi na message on a mona ke message ekende bien te yozo pesa message ozo lela na mona ke bien te ale na ifasa ki ya on a pesi bino message o bande konanga na lingi bino mingi nzambe aza na bino bolimbi si vidéo eke mulai mais eza vraiment très nécessaire partager vidéo ou partager yango bande ko bayoka ata yo so omoni ke nga na kotika na nga ba meshi te mais partager vidéo o nzambe ako aider o kaka po kaka o partager vidéo o na tiki bino nzamba za na bino kimia na kombo na Yesu Masia eza na bino amen.